new style kasi naza muja mwana wera bat bayebi nazaki pepe héritier atana be cause nostra donc nazaka na wenge pour le moment tous en confiné na Luanda de la lingaki na travailler pe na tika confinement au boété au new style c'est moi new style ambulance abanda new style na palais na ye de ba massa tu bayaki c'était na sala pe featuring moko na DJ Samarino Wangler Yakuza na sepe featuring moko na Titika Anaclé alongwe na new style nga leader na longwati nga na leader ya new style alongwe ndo na longoli na new style place Anaclé na Jires bazalaki soki za nga tembe si ba panza na kala on akata silonde na zaboye na zana ba produit mo na sel na confinement o na pesi no mbote na Jirbo Mwanza Muzombo bose fadi ya lino bose malamu wale kana na oboka on a été ça surprise na leki pas le roi de la forêt na leki Péritio tanabe na yesu na news c'est pour news c'est créé par moi-même na Congo babengi ujana na ngola babengi ba mweda bana oyami kelegete ba okola bibeta bako fongolela yo luka oko zuwa yaya senga bako pesa yo ko senga mingi te bako lemba yo Charlie Paralingo beza rassembler do dozo mona ngabo new style molimo santo o PV wiza o wiza waranda bakondo boshita kapato et tout bozo yemba te ndenge nini tisikoyo oko interpréter leader faire chetani gola pese mboto kotaza oza faire été charge Jirbo Muzombo Bruno le grand gérant na leli ngechemenema le boss machudo mandai bana yagina na moniete na beki na okota ingénieur bravo binde to beta système bo yemba te na monike bo samusala te o vimbana o yemba te longwa to beta bandule musuna lokate mutu mwa senge obetela nga chaîne yo rien to interpréter ba faire ba ne to banda ko lia na bambonga ba cheta mais nga déjà na new style to travailler za générique New style d'abord déjà ambulance atonda na lumière j'irai sena Anaclé paye bien vous nous azobeta kitoko mystérieux konono na junior e base kunzado ngam na fula bango ba musique internationale bandi lelo ngaza na boka na vejuna amo gragra amo zote satio on est oula tout le monde lève les mains première répétition na kisasa mutalua place auto répéter à mutunanga na rokisenga ka bolimbi si premier le roi de la forêt na zongi so pe na ozonga la team na osolana gogan boss live te nga fona zonga pena côté la team na kata londe la comprendre que chaîne tseleka moko abonnez-vous Angola Ultima Ora ingénieur bravo elengi soutien c'est ambulance d'Angola toi système aboué boué Français di kando maboko bank boué to kangami wana to zawana bisotu abonnez-vous tatanza mena leli ba posa yanzoto yo. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre Flash RMS Show. C'est-à-dire dans le cadre de vous actualiser, de vous informer, on est venu faire surprise à un jeune homme que vous connaissez très bien. Il a évolué au sein de Wenge Musica Maison Mère. Après, il est allé travailler avec Héritier Watanabe. Pas plus longtemps, il a décidé de faire sa carrière solo. C'était qui? Vous allez découvrir. C'est-à-dire, boza nakati ma solo oyo pour ma solo ngo sala maka nakati Angola Ultima Hora News. Bo s'abonner massivement à Angola Ultima Hora News et si information ya solo et pesa maka. C'est-à-dire pour découvrir penza invité na biso sokeza nani. To pesi merci déjà na boss Jirbo Muzombo pour ma solo sala ma pene pa inaye quoi, hein. D'abord découvrir tout ça nakati studio ngo zawa. Ezaka quelque part c'est-à-dire bo sentir ngo quoi, hein. To pour ça na réalisateur na ngai ingénieur bravo, ça dit tout le monde a peine invité na biso quoi. Donc ça là ensemble. Ko zappé na hôtel, zalaka on a de boss brother TV. Ma solo ne angolo. Ya. Ouvre-toi, yeah, PV. C'est Mercure de Nonjaran signé par lui-même Amzaraït à charge et en bok. Yeah. Dozana yao, ndenge na bisa ibino to surprendre na studio.
Donc tous en ambulance mbote na yo. Ouais, mbote na ngona casque. Bonjour na batutu ba olanda ngai, bonsoir selon l'heure à laquelle. Bon dia, bonne tarde, bonne nuit na batutu ambulance ye donc. Veut dire atanga mo peso kamusa ambulance. Letka wenge musique maison mère, héritier Watanabe, ma solo mo susu ya new style. Mais mbala mo ka na ya kuto na studio, c'est quoi au juste? New style kasi naza muja mona wera bat bayebi. Nazaki pepe héritier Watanabe cause nostra. Donc nazaka na wenge na new style to sale ozunga na Luanda. Naza na Luanda ozunga new style na kati Luanda. Naza animateur, naza na ba produit na monsieur senga fait bomba ma fois la fois bien encadré. Donc ya lo belezati. Ouais, netika moi ko bang yo salanga hein. Parce que na yoka déjà toqué ambulance toqué batindi ko kenda charge mais to ba noko zali ska to ke loko moko boye pa ya mi ange mi démon mais té c'est maintenant new style lelo na kati ya studio mais ko expliquer biso na kati ya studio ça ni donc na kati ya studio na zaboye na zana ba produit mo na sel na confinement o na pesi na mbote na jirbo mwanza muzombo ya ba jirbo na pesi mbote na broom. Hein? Vient ngai Bruno le grand gérant, Abou Karabakal, na Marambutu, na pesi mbote na boss Océan. Bob Océan et Balamonene. Bob Océan, merci beaucoup na ba soutien hôtel. Na pesi sous merci na Salomon Lopengo Mama. Donc na za studio awa na osala afrobeat na ngamo boyna et idée mo na ngai nango. Na posa ba cri na ngane kende e ke ebunga ngati. Da fois ezala bien encadré. Ndé na zaki na studio, na studio, na zo travailler ngo déjà ezala. Boss Fadi Alino. C'est-à-dire le quoi te découvrir dans ce studio alors ça la moi afrobeat ndeka ezalara to yoka pena ambulance ça c'est perception ta moi tsunga mo ba biloko leso bangisa moi ndamo déjà na yoki et ça la mo banga c'est-à-dire bato ba découvrir ngo bebe masolo ndeza moi tsunga ka na ambulance yo na beta ya kala to ya sika po kombo déjà na elonge yebani hein parce que somo ya lelo na kongo babengi ujana na ngola babengi ba mweda bana oya mikelekete ba okola titi mweda donc comprendre donc il ba crime on a sali bi oh comprendre ya msingi faut zala iza bien encadré ba jibo mwanza muzombo ba tseba makambo ba bobo sia ba Salomon Lopengo ba tete ba bité papa ba crue ko ke palpiété betelo ma afrobeat attendis que na sala pe featuring moko na DJ Samarino Wangler Yakuza na sala pe featuring moko na Titika. Comprendre? Et pour nous nazaboye naza mwana nkoi. En plus na legi na ba orchestre. Na legi pas le roi de la forêt, na legi Héritier Watanabe, na yesu na new style, pour new style créé par moi-même. Charlie Paralingo Bézard ensemble do. Deux mona ngabo new style. So ba ki na ngeko kende palpiété. Faut penza Audrey Luzo la battante. Boss Machuda Mandangi, masolongo pena yango yo. Papa na Machuda Mandanga na boka na kotele. Chige bazola gisha ya bakota bien. Les boss Machuda Mandangi bana yaki na moniete. Na beki na okota. Ingénieur bravo vibinde to beta système. Ngana benga raé amour du pauvre, c'est-à-dire ceux qui pena pesi a pesa rapena na mutema pena ya kokoka. Mais ambulance olobeli trop makambu ya Weranson mais moi hommage que ça la bien. Esi ekoma kikala bazoye bate. Mama nzungu na moto eyoka kapasi. Charge. Machuda Mandangi ya memanini. Charge Jibo Muzombo. Bruno le grand gérant na leli. Ngechemenema. Fadi Alino. Na pesi mbote na Fadi Alino. Masanga brava yesanga so solo li Fadi Alino pa solo. Fadi Alino ambulance sango yeyo ya kolobelezate. Boss Mams Julisma. Boss Mam Julis. Bange sila kate misa vivana matolo. Donc mena bibeta bako fongolela yo ben luka okozuwa yaya senga bako pesa yo ko senga mingi te bako lemba yo qui dit chérie maintenant je me battrai pour ma vie et ça ba fromo boezo ya moi idée mo elenga na binata non je vais me battre pour ma vie. Le bijoutier number 1 ambulance a se retrouvé dans le studio. C'est-à-dire babiloko a beti mingi na studio na kati ya concert yango représenter biso na afrobeat c'est-à-dire alimite kendeka ndengwana mais ba image wana ba concert te to ba pe vérité ma solongo so mona ndiro simbi mingi o simbi pena trop donc place ono ningisi eza makasi mingi batoko babanga nga déjà pona benga charge na wengo charge musique eza bongo te musique eza inspiration to vandaki to bulaki te coronavirus ya mais ça na bato mo na ndenga spirit ba yeba ke maladie moko ya tel donc Antonio number 1 na PCMbo télé bijoutier papi kos les monuments ngai mi ba cri na ngeza conseil to kenda pe ba côté mon ndeti mama nzungu na moto ba conseil charge ole sanda ku charge otangisa bana et on a bimati 77 loba beta ba kofongolela yo luka okozwa senga ba kopesa mais comme ateke mo papi kosi arolemba
surtout pendant masola moi des obangisanga moi des ambongo na valoriser kasi yango batekela Yesu moi da te Yesu zaki déjà bien établi ki akufa pona biso na kulusu na kulusu senga faut aller kana ba preuve on peut faire les kana ba preuve mais charge à makasi ya ye mokote andimi kaka ya ba masumu nyoso to sala ba mabe ya ndima même faut ça spiritus. Donc moi je suis Mercure de nous Jaranaza être mais vivant. Il y en a belle je suis Mercure de nous Jaran signé par lui-même Amzagalaita charge Audrey Luzo la battante la PC Mbote Rotas. 15 sima au staff fresh ko suka nord yemoko ambulance masolango ezala suku mutalongwe ou bien orchestre Panzani pour se retrouver face à face na producteur pe à côté studio Tiyoboy et ça va faciliter mais yo se retrouver facilement quand studio né. Mais ngana zana batabambongo belé studio c'est le côté nazana ba Jibo Manza Muzombo nazana ba Guilhem Menga Platini Menga nazana ba Odilo Mampuya nazana ba André Minator moninga Manase Mukoko nazana ba tebele studio ezaka ande pona travailler ba idée elenga ebunga te eza la place mo na vana kitoko et on dirait que makambo ezolo ba déjà malgré ces informations penza ya quantité mais ezolo ba makene tika mu pepe ba benda yo zonga maison mère mais ko expliquer na nazana na wenge maison mère ezala na kisasa soki na ozonga wenge na rokisenga ka bolimbi sipema le roi de la forêt na zongi so pe na ozonga la team na osola na gogan boss live te nga fona zonga pe na côté la team boyena boy mais ndé na kamina na confinement na za musicien na revendre ka boyete pour new style c'est moi new style ambulance abanda new style na palais na ye nde ba massa tu bayaki baya musuneti massa nga jires na PC Mbote Kotaza na mvoluzi bazongi na ba la team bon chat ba zongi on za patsa Luanda tout c'est pointé tout c'est virgule donc on a biso ke anatana na Luanda fona compter temps présent et na okoma kinde na ovanda sa sko bureau na bike nde tuninga ke bata wenge ba obenga na zonga wenge na zonga la team tona kende pa nani tona sala boy mais pour le moment tous en confiné na Luanda de la linga na travailler pe na tika confinement au boete na otike loko mo bozo betaka bana ngola ba binango partout ba doyo kango en attendant so zongi kin nde na oyeba Guilhem Menga andeni ingénieur bravo balobini ni kuna comprendre donc lokolo zo ba new style mingi nene ebisa yo na makambo nga na yoki balobi ambulance muta panzi new style te new style na déjà ambulance atonda na lumière j'irai sena anakle peya bien vulu azo beta kitoko mystérieux konono na junior base kunzado ngam na fula bango ngam na boka bango mais epanzani ndenge ndenge président Jiba Mbaka ezalaki mokolo moko na diba mboma donc ngainde les fondateurs le leader de new style bango tunde bazana ba yebike ye mais comme tu es ensemble les new style elle quoi base moto zalaki moto mutazo moyen de décoller ba j'irai bana ba monique oui dans la team c'est bon reprendre anakle alongwe na new style leader na longwati ngana leader ya new style alongwe na longoli na new style tu vois alongwe na new style akesa la paix droite na ye pour ebe ke place na va na rose leader ya ambulance te new style première répétition na kisasa mutalua place auto répéter mutunanga instrument de bazawa na so tuni bango pona TV moto bango ezati do ba okuta ba yenda ko ba ekuta ze instrument je yaki ngande fona bimisa te allo boyina boy ya to sala moi j'aime bo instrument luame foi banano idée ou tano pas ambulance après bango tam suto ko o baxi donc toza ba ensemble toza ba master ba master nga mais mutu yaki new style yaki eza orchestre na sala kiango po mutu zo façon ko décoller mais new style ke sala kaka même ngape na koki kolongwa mais nous si le combat est tika tam sous misemo on a rekita ki nerma to junior nani to misemo on a rekita ki plafond a rolo ba na tika na combat nous si le quoi les marques tu vois sans oublier notre rassembleur Charlie Paralingomba yende to zanae Charlie Paralingomba yende to zanae pour le moment vous comprenez Paralingomba ça toujours na nous si to zananga na yaza rassembleur na limbisanga ambulance limbisanga tango ba tanga comme ya Paralingomba ngana ni ofungula pena ba téléspectateurs na biso ya de boss brother TV ba to ba sabona na ngola ultima hora news o ba linga remettre so ba comprendre ba relation ni yoza nango na Pakalingomba lokolo banda ko tanga kombono relation o me Pakalingomba yeto to solane kala mingi to so atende to solo Pakalingomba za na yaza rassembler na otangelo ba leader po Pakalingomba za leader a new style te mais appel la ko lega pe ba leader musu baza na katwa new style bana to sala ki ba chanteur ba invité ka générique to beta na massa na kunzardo bozo yemba te ndenge nini ti sikoyo oko interpréter leader faire chetani gola PC Mbote Kotaza oza faire te
okoyemba jibe oza jibe te yemba art o eza yo inane boyembi te na linga te na banda osalaka ba générique bayembi te en plus na new style c'est moi ambulance na rassembleur na biso pakali ngomba o ezake nazano na binisa na yebi siksa musique presque olega biso tunde tozaki wana nazo ba générique nazo bani ba musu ba yemba menzembo betate o sela na komba mutu menga na o sela na yebike ba interprète ambulance mobo to beta bandule musu na lokate mutu mo senge betela nga chaîne na yo rien to interpréter ba faire ba ne to banda ko lia na bambonga ba cheta mais nga déjà na new style to travailler za générique e bo yemba te na moni ke bo sa musala te o vimbana o yemba te longwa comprendre mais on a ba déclaration na ba zolo ba ke ambulance azo wela ki leadership ngana wela ki leadership te non na ko wela ki leadership te mais ki leadership eza étoile to bota mana mutu no satanga mata za leader mais ndeto zala ki wana na ndo sala le mieux pour place Anaclé na Jires bazalaki soki ezali ngate mbesi bapanza na kala donc ngam nazalaki wana no na osangisa place Anaclé na Jires bazalaki mbesi bapanza na kala ngane na ndo osangisa bango onayoki ona bite oh te le moment koki nditsinga boy ndio tunenga kesho ko zonga wenge to toki olingo ke la team na ko zongela la team u wenge na londa te wenge za jamais wengeza kana kisasa ndi silisa makambo ile ngomoni na vandi à l'aise na kima ki côté bango bazana ni côté mon vandi hôtel Bobo Océan na pese mbote jibo monza muzombo merci na soutien Bruno le grand gérant merci belé merci na Salomon Lopengo maman merci papi kosi donc ça l'autre merci héritier Mvoama douche congolaise merci na JC Pharaon merci na l'invisor donc merci bato pona mboka nanga na okela ni na mboko bazulanga ba pesanga ambulance kende donc la place au vendre hôtel toni na ba boss mambote nazana a Olavio nazana Francis Bokungu chafona sombe pa na bino nazana Armando ya joana musolonga Armando futi do ya lobelezate chez de pana mabilenge zanga suka boble ki pwanza autrement dit kanga bango ambulance yeyo sadi banungu bozo yoka yende aza mukolo new style et nenga zawa aso préparer et loko mo ya afrobeat pour on s'appelle ça bino bat bolinga la bonne musique ça dit ma solo boye et ça na place mo te bozo kaka na kati Angola Ultima Hora News ça dit place oza o s'abonner massivement Angola Ultima Hora News la seule émission où le baka vérité bakenda ko luka batusine banda ko na ba studio et ça ka remel chose ça dit so boni bolandango na télévision ba téléspectateur na biso ya de boss brada TV boza pété boza laka wana pour masola ki toko za wana ambulance lokola toujours na studio to nito zo tembeleti et loko nini yo bombeli batu na borzo sala afrobeat ponga na zo kam masola ngwa PV molimo sato ki para place te esika na so écoute lo fe kita on va ne molimo sato ki para place te donc ya rolobeleza te ata poto banani tu ba eza afrobeat mon na pesa ka confinement et ozonga kinto ebela makamusu ndenge za donc ya rolobeleza te ambulance lelo oyo afrobeat tozomona ezaka bilo mwa mike eza so babilo ka milai te générique ndeto mesana ko sala ba musique ya mboka na biso quoi siko yo zebisa batu bazela nini et ko sala ranger moko na ba Diamond na ba ninga mususu babeta na niveau international tonene e bongo tso ba musique international bandi lelo ngaza na boka na vejuna amo gragra amo zote satio on est ula tout le monde lève les mains décaler de banda kala Carolina mama na boka na vejuna na yebi yango moni eza timing international eza le romo confinement mais na benga on PV molimo santo on prend molimo santo on PV wiza o wiza waranda bakondo boshita kapato et tout na pintu donc eza biloko elenga na confinement on a kotika ngo bongo te na vandisango ezo molo mo epesa le sénateur parle tout dit le louange le sénateur parle tout dit na pesimbote na lui-même c'est agitata ki bokolo donc ya lobeleza te oyo na bulo soki na ndimi po eza yo Angola Ultima Hora donc ebika ya na ndimi na pas na zona mo 10 minutes ani po na travailler pe na Régis Soki bilambe belé Adela Ribamana na pesi mbote na Pichukala Kaskito Neto Motopamba yaya na lukio te international yango PV zoya héritier Mvoama bana ba tutouche congolaise na pesi mbote kwanza mobimba Kikolo Misha Bonzolo na pesi mbote na champion Toragaza lui-même donc il y a relobeleza te ambulance yeyo boss Fadi Alino loboko mulai loboko pesa bakata yango te c'est-à-dire bato ebongi bazo maboko eza bango yo ambulance c'est-à-dire taleza musala peneza et puis aza concentré aza bulu yeke te ambulance est dernier mot pour interview na biso ya lelo boss Fadi Alino
boss Fadi Alino na leli na bise ingénieur bravo minde to beta na okotsa na ka proclamation ba semaine à lundi on a bongi se voit bien na bandisco yoko boss Fadi Alino na sentir it boss Fadi Alino boss malamu wale kana na oboka on a été surprise kitoko ambulance yeyo côté na lobi mabe bolimbisa pona za ime naza angeluté naza de être naza génie vivant mercure de nous jaran je suis de kafir de kajarab yana opesa non PVO eto okita kin na baoli suma bele kadema tout monde na pesi mbote kota zali na wambu na pesi mbote do baze bele so na bandia na okase musa na osala donc ya kitoko merci ambulance biso beto pesi merci ambulance dade kitala un américain perdu au Congo masolango ya ngoyo c'est-à-dire à partir des États-Unis bo s'abonner massivement na Angola ultima hora c'est-à-dire mwana mai oyo alingi musala pena azapena na posa ya musala ezaka kaye de makambo ezaka nil par ailleurs kaka na de boss brother TV c'est-à-dire bolanda biso de lundi à samedi à partir de 11h na de boss brother TV c'est-à-dire mission na biso et continuera ce qui peut être au ratant na télévision na YouTube na biso za Angola ultima hora news c'est-à-dire kota kuna olanda be mission pe masolo ya bien. Chers téléspectateurs, chers amis internautes, c'est-à-dire on était avec ambulance dans le cadre de vous informer. Boyo kinenga lobby, bozi la bomo na masolo nengeza. Kobo sanate, masolo o esala makanil par ailleurs, c'est-à-dire ezana kate de boss brother TV. Et ceux qui ont raté émission kende na YouTube Angola ultima hora news, c'est-à-dire kuno Rolanda biso. Na pesi merci na binos bozo Rolanda biso, binos bozo soutenir biso. Boss Machuda Mandangi, amour du pauvre, c'est-à-dire sans yo mobulu. Naloba nini le bijoutier number 1 ezala na yo quoi mère Nadia Zikondolo Massive Isabelle masolo ezande yo Apocalypse et Révélation Apocalypse 21 honoré nzaiku sur Révélation apesi merci mingi binos bolingra biso bonanda biso de lundi 10 samedi à partir à 11h pe dimanche to zabongo na 18h30 donc merci mingi et tokuta la prochaine ciao.